www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele. Bonjour chers amis internautes, merci de rester toujours fidèles sur notre site www.potonapoto.com. Aujourd'hui c'est un nouveau numéro dont nous allons vous parler d'un sujet très important, très important même. Vous allez le découvrir dans peu de temps. Nous sommes sur l'avenue Massimanimba, dans le quartier Matongé, dans la commune de Kalamu. Matongé, c'est un quartier très reconnu, un quartier d'ambiance, un quartier de la musique, un quartier de tout sauf rien. Je suis accompagnée de notre Pépé Ricky Kinzunga. C'est à travers lui que nous allons aborder ces sujets très importants qui va nous aider à mieux savoir et à mieux faire la comparaison entre la musique de 1960 et la musique de nos jours. Je salue Pépé. Bonjour Pépé. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, très bien. Ok. Dieu fait grâce, Pépé, il est là sur place. Pépé, notre question, on va l'aborder dans 2 points. Premièrement, nous allons débuter sur la comparaison. La musique, il y a 1960, la musique, il y a tour au. Et tant que Moukol, et tant que Pépé, aux qui n'a pas néoana, ce qui est vraiment comparaison exacte, il y a quelques différences. Il y a la musique qui est pour que les téléspectateurs sur internet, sur le site www.potonapoto.com, comprendre réellement la différence. Il y a quelques remarques. Bon, on a 60, là nous allons prendre nos petits. Mais là, si nous avons l'indépendance, il y a une musique. Surtout Zokola, tu écoutes la musique de Papa Wendo, d'Olivera, Jimmy, musique de Batakala, on a Papa Wendo, on a Boane, Nyos. Musique est là qui fait la bonne merci. Musique est là qui malamu ba kopesa nde toli na musique. Ako yemba banzembo ezana tina, soko landeli oyoki ke baza ko loba boye soki likamba mwasi na mobali baza ko expliquer respect ya mwasi na mobali na ndako tout ça makambo nyonso yako leka malamu. Bon, tant que komi ya sika na yebete sika na loba pona ndenge ba eyaki African jazz ebimi, ok jazz ebimi, musique ebandi ko changer. C'est la musique moderne. Na African jazz Papa Kale, l'orchestre African jazz, Papa Kale, Nico, Desho, musique yalaki malam. Kale nde batu nyonso bayebaki ke yende mutasala ke musique ezala moderniser. Comme na ba Rochero wana na kati African jazz. Après, tu as dit que jazz, tu as dirigé na Franco, Vicky Longomba, Brazos. Musique est là qui madame, okoyoka makambo ya ba maloba mabete. Ce qui bazo sala maloba ya songi mokoye bateki ya lobeli mututel. Mais ya sikawa ce qui bazo loba yoka atanga na kombo na yo. Donc faut yeba ke bazo finga mututel bazo loba bon siko musique ba petit bazo ko beta pe malamu kasi. Malobezate. Babetaka musique ba elenga musique ba lobi soko beti ozo tia malobe belé bato bakoyoka te fo ezala na basukuma na bango ndenge balingaka po ya bango ba jeune balingi kosomba musique ya ndenge wana. Bon biso fo ezaki ya maloba ata aza koloba mpo na yo moko ye bango nsima yo moko moto wana alobaki mpo na nga po aloba ngo directement te. Yango wana ndenge différence ezali musique oyo ya sikoyo ekomi maloba mabe na kati babandaki mpe malamu mais après sikoyo biso sepelaka so nango te. Merci Pépé, tosi kolanda nde Pépé Ricky Kinzunga alobeli biso. Abina tant la musique ezaki bien. Ata adversaire azoboa ke moninga le mususu jeton ekoyeba na pas comme tel. Alors que na ba musique na biso ya année 2000
ozoba qui n'emboîte là oui au comprendre bah mon musique n'a biso toro est vraiment éducatif. Alors Pépé, une deuxième question concernant le tennis. Contrairement à la musique à Tangwakala, ba tennis batou ou bien ba musicien ou bien ba danseuse ou bien ba chanteur bon mo babande ko la tandenge nini. Est-ce que ota ozupe télé au TP musique ota lompena ba koko ota lompena bana ou bien ya toro ezande mususu to landa sous deuxième explication na Pépé. Sinon ya toro ezande mususu Tangwakala musique batba musicien ko lata musicien to yebe fo ba lata kitoko sur scène. Mais ce qui est comme l'héros, il y a Kobini, Sabatune, Bakomobini, Sawana, il y a Biso, Mamana, Bakola, Tomoni, Maputa, Kitoko, tout ça, Batirumba, Bakobina, Babini, Batokate, Kitoko, Oya, Sikoyo, Batia danseuse, nous autres polélé alors, Makolo, Libanda, Nyos alors, Abima, on est à Kelingite. Bamususu, Bazosala, Nandeng, Balat, Sabasina, danseuse, madame, Mususu, on n'a pas tiré, Batubaya, Ming, la musique, il faut balata Dengewan. Biso to mona ngo eza faux. Pépé lobi ya mona ngo eza faux. Alors que na ba télé na biso même sur internet, certains ba TV, c'est seulement ce genre de musique là qui ont l'habitude de dominer. C'est vraiment ça. Et là à présent étant que mukolo, to boy te ba musicien na biso. Bosa musana bino bien dit na ndenge sengeli koyeba ko garder valeur ya moi si dignité ya moi si. Biso pe bandeko basi étant que ba danseuse. Président a occupé qu'on imposer oui pour Ozawana étant que Kosalilai mais le collègue conseil et zalité. Alors Pépé, je veux encore revenir auprès de vous Pépé, je veux revenir auprès de vous selon s'il vous plaît selon conception ou bien ba place nde bato babande ko sa banzembo tangwaka la mingi total ba nostalgie ba bomela ba onzo toté image suffit les cas bien emplacement les cas bien ba clip et salima mais alors à nos jours tout le monde a soit ba saline zembo pembenya fleuve soit ba saline zembo na boîte soit ba saline zembo de façon que étant que mukolo okokota la même panzembo wana na koko na yo ou bien na invité mususu po na banzembo na biso surtout de nos jours pudeur vraiment égalité Pépé tant que papa otala la TV otala la TV na ba koko na ba kokolo na bana comme conseil comme remarque au le bana ba téléspectateur na biso ni ah wana ezaka moi pasi bon ngaso na la télé ba biloko ndenge koma ya sikoyo moya te ba lebiso ke landi wana te bango ndenge balandaka balingi nde bamona kwana ndenge bamonaka pe na ba chaîne na mindele bango mindele balati bongo biso ba commande ko landa modèle o bango bamonaka ba clip ya poto bango pe bakomo sala ndenge wana to lingi te ba copier nyonso textuellement te ba zwaka moi moke me ba yeba ke la télé il faut ezalaka malamu po bana bakola pe na esprit ya malamu na moto na bango ke la télé ya boye yango te il faut lata moi si soka bimi moi si oui c'est pas moi si soka bimi moi si musique est bien à travers musique et roki ko aider biso na ba fête se divertir ozaki na ba stress une fois que roki musique on se déstresser alors tolingi plus révolution to envier plus ba culture ya libanda te nous sommes des africains. Alors, du fait que Tolanda trop la culture européenne, américaine, ce qui fait que Bisso to développer bien. En plus, culture na Bisso Pesanini et Zokoya. Pépé, comme mot de la fin, ba dédicace na yo na bat balandi Bisso, na site na Bisso Kokyo Lobani. La dédicace ndenge na ba dédicace comme ya kubwaka te obwaka moto. Awa ngana obwaka nani. Po bango ba bwaka kuna po azozile loko ezoya. Ngana pesa ka mbote na baninga nyoso bazotalo ba yebingai. Naza pe na bana na babima na Afrique bana ba poto basoko ba moninga ba na baninga na bango mbote na bango mingi balanda nde comportement kitoko congolais faut pesa exemple que ya za congolais soka leki ba moni po tozalaki ba kofi soka bimi ba congolais musique bandaka ya kitoko na batu wana nyonso mais après comment ya maloba ya pamba ya wana mbote na batu nyonso balandi biso na chaîne na kitoko merci na bango. Merci, nous remercions la famille Kinzunga pour cet bel espace. En plus, nous remercions aussi tous
tous ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre sur notre site www.potonapoto.com, dont je salue mes amis de l'IFACI, que je salue ma mère Achette Binda Tembo, je salue toute le quinoise de Matongé précisément et toute le quinoise de mon avenue, l'avenue Massimanimba. Bonne suite de programme sur notre site. Merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele va benga biso du nord au sud, de l'est à ouest, va benga biso va besoin sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais vous avez qu'à promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas va bien non, donc sont là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tunité to bomana, oyebi pe binope potonapoto boalo yenge makas. C'est-à-dire na personne ne va moté belé na loba mingi te pema na moi ça zemi pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Keboyo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo alege moyo lele, poto na hosana, kebo alege moyo lele.